On a les sous kaka ce matin. René Abirina janvier. Na même site ya Tatu Masebe. Na couple Masebe. Ko chaba finga Karine. Nanu balelite barole la kaka. Biso tolobi avec Dieu nous vaincrons. Karine mon compte n'a quoi informé yo. Parce que nga zalaki wana na elengi Congo. Nazalaki na epat grâce mbizi na Congo elengi. Donc tozwaka moi so na musala bande ko ko musala te oyo lelo yo. Glody Yasuka Michael Okamba formé banini ti ayo simba ba micro wana. Omoni eloko asalaki na ibite ya zolobaki ya za impoli koleka Karine. Donc il y a lobby qui ngana pela kamakas kole en plus mobile ne azana sima moni o mobile na sali ngana lobby ezaki professionnel te wazo ba ngana za trosimbelenga pro et donc pro après ko sali loko wana te à partir de lelo na lo émission tout na longo lia sous proté trosimbelenga na longo lié à partir de lelo ozali sous proté. Donc chef Mokondi Fenek étant que le chef ya presse na longo lié ozali sous proté oza Tracy amateur. Donc toyebi couple mbelenga ya Tracy o elenga Congo. Donc bango bazalaki à chaque fois bana ko bimisa image ya concert na biso mabe o ba biso ba tumuso tondo mona ko concert na biso Karine Mokondi azalaki mutu mabe or kezaki na batu moko bazalaki na simana ye bango bazo sala mabe bazo bimisa ndelo ngina mabe. Depuis que Tatu Masebe couple Masebe vraiment ba epona ba pelisa lisusu moto mais biso pourquoi bokoyi boni ko benga biso bapel nazala menacer nazala c'est comme si aujourd'hui biso peut lobby que non tellement bino peut bolingo ko tikate biso peut ko tikate parce que toza wana ka pona ko soutenir Karine Mokondi na mabe na ena malamu na meto otala pe makamne nezo salima. Donc il faut ba luka base na kombo ya Karine batindi ba juvenal batindi ba Marie Bongola ba moni ko kate tika biso moto Pamela Chekola moni ke Karine Mokondi utiliser pe sous Cynthia Wadol ba na moni pe Cynthia Wadol atindi ba voix depuis Turquie o moni Karine Mokondi a comprendre ka ba mabe bazaki pembe na ba ko bomé même si na Kinshasa to comme place wana papa Matondo to ba non quel problème o ezana no sali que zizani on écoute entre Karine na couple ozo ba kombo couple Masebe ba monika que bazu déjà le bandolo ka baneko loka poto et puis baza stable na vie o Karine apesi bango na za ko informer yo lelo Karine apesi bato ebele ba vie donc na même site oyo bazo pekisa o bazo bango ba olinga te balo bana bango mais ba chika pona ba finga Karine Mokondi pe ba fingi Karine Mokondi ma bolé ba fingi ba n'importe quoi ba lobi ba n'importe quoi le so de loba na kata citoyen zaki auteur de base que batuba ba bonné ba comme belé est-ce que ko ba vérité mo ça la moi synthèse ah net chaîne voilà parce que na moni René Abira lobi que na papa Masebe mutu asala Karine dans la site on a tout baron dans la Karine ngai d'abord au comprendre au faire réfléchir à différencier nenge René Abira lobby parce que René Abira lobby que bango ne mutu basala Karine est-ce que Karine avant na site on a salamaka ou bien salamarati mon natie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur nadambu. Après avoir défilé là-bas, c'était Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et na mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Un grand merci à ma chère internaute. Nous sommes à Kotala, Congo Température et pas Maman Rosette la fleur d'amour. Un grand merci à Jolili Atal en charre et annonce le vraiment sur Bomoni Lelo. Systématique aux Simalanga ya Congo Température ce que Bimi ça veut dire que Kanda Ezali. Un grand merci à Igor Min Tumotema Denis Fabiano. Merci aussi à toi Richie Capinda R9. Si je regarde à Paris, je vois la Clairboboula, le mignon garçon de Paris, le Babyface et le Ngaba Namike et le Ngaba Feti. Cash Money. Derrière lui, et Darana Western Union. Merci beaucoup à Bijou Kambala, Diamant Noir, Babi, la femme de son homme, Napesi Mbote, Otto Zengamambu, Babi Otto Zengamambu, triple nationalité, mon Irlande, ya solo, Patrick Abilan Fouamba, Babi son Nathalie Souka, Nakata France, Wana na Paris, Namoni Ami Gongombo, il y a bien un Mokondi, il y a 26 communes. Aujourd'hui,
analyse sur le net émission na bino ndenge boyebika vraiment na ba actualité ezoleka na mikolo depuis que Tatuma Sebe couple Masebe vraiment ba epona ba pelisa lisusu moto mais biso pourquoi bokoyi boni ko benga biso ba appel nazala menacer nazala c'est comme si aujourd'hui biso peut lobby que non tellement bino peut bolingo tikate biso peut ko tikate parce que toza na ka pona ko soutenir Karim Mokonzi na mabe na ena malamu na mais to tala pe makamne nezo salima analyse sur le net boyebi biso vraiment espace au Maman Rosette la fleur d'amour au à disposable pour na batu nyonso. Vraiment un grand merci. Aujourd'hui je reçois mon frère Fenek Mokonzi Otoro Meka Ototiko mon lisusu kaka ce matin René Abirina janvier na même site ya Tatuma Sebe na couple Masebe ko chaba finga Karine na nous balelite barolela kaka biso tolobi qu'avec Dieu nous vaincrons. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Tant total, le batou majorité, olo bazo soutenir notre concert, physiquement, moralement, spirituellement. Mais biso, on est là seulement pour nous faire l'analyse sur le net. Malgré que tout est neutre, mais ce monde batou est belé parce que tout le monde a un seul contre tous. Moutoumako contre batou belé. Tu peux comprendre que cette affaire est comme une affaire morobo et vraiment vraiment tu se laisser faire jamais. Je suis avec Fenek Mokonzi, mon confrère que j'aime bien. Il parle aussi très bien comme moi. On va essayer un peu de faire analyse sur le net par rapport à Mamono Selekani. 2 jours et Nalelo week-end déjà de Baniango. Merci beaucoup. À Tantine Mami Mola. Bonjour Fenek Chef Mokonzi. Ouais, bonjour Peggy Titon, le chroniqueur intelligent quand on a Bengakayo vraiment donc nous a défenseur na biso, ba chroniqueur en tout cas na ba qui font les cas na Congo température, na moni bongo cordon na biso Shadrack Discored, yep na zapena na sima matos, bato tu balanda nga le chef Fenek Mokonzi. Le lopé na lo ba mo solo vraiment parce que émission analyse sur le net na ba qui faut. Petite position. Na petite position parce que balobi vérité même sur bon bien on a c'est mais c'est ko bimakaka. Donc bo solo et bon parce que Fenek Chef Mokonzi tu es parmi bateau P au Banek au Mona Bazaki contre Pékarine mais là ça fait bien oye vraiment cause à la tolo baté que non oye koko tana chemin au biso dozana ngoya ko soutenir notre sœur. Pour toi position dans les lots et ça non ndé ni pour la position comme en tout cas position na comprendre karaké na comprendre solo parce que zaki na couple moko boye batu moko boye babimisa image ya Karine Mokonzi couple nini so rotanga o biso to yebi couple mbelenga ya Tracy o elenga Congo donc bango bazalaki à chaque fois bana ko bimisa image ya concert na biso mabe o babiso batu muso tondo mona ko concert na biso Karine Mokonzi azalaki mutu mabe or que zaki na batu moko bazalaki na simana ye bango bazo sala mabe bazo bimisa ndelo ngina mabe donc on a comprendre na comprendre c'est longine ma bébé banako c'est longine pona bango basala mbongo bien zaki bon c'est ça le mot moni bango bazalaki à chaque fois ko bomba na simane po bango ba gagner ba revenu o to mon lelo ba gagner nango o lelo même si ba travailler na bango na Kinshasa ba refuta bango te lelo ba gagner ba vie ba payer banda ku ba ke ba poto pona concert na biso lelo même sur internet pose ba vie pose à abonné au comme on a 1000 abonnés il faut tant combat Karine Mokonzi donc Karine Mokonzi n'a eu comprendre que Peggy Titon a zalaki na raison il y a qu'on défendre concernant biso Karine Mokonzi donc oh lelo a pesi bato belé ba vie oh lelo bato belé ba se trouver na bamboka ba paya pona Karine Mokonzi il faut batanga toujours combat Karine na kozonga na raison parce que Karine Mokonzi aza kwa mwinda omoni mwinda soko tie na se ya mesa akobimisaka apolé donc vous allez toujours munda et bomba maraté bo solo ba bomba kangote Karine Mokonzi za bo solo donc d'ailleurs comprendre que eza batu moko boye balingaki babimisa image ya mabe contre ba artiste o batinda des années pour ces concerts na biso image de mabe contre ba artiste moko boye or que bango de bazaki na sima lelo to moni ba retomber nango Peggy Titon. Donc, tout comme on a c'est le couple Oyo Tangi, on a autant comme on a bangoté. Tout comme on a crash, il y a moi si craché sur Karine Mokonzi. En plus, tantine absolument Marie Bongola ou qui n'est qu'à embrasser site Ozaki à Karine. Oh bazaki ba frère, ba sœur ya Karine. Il y a comme qui ça même la personne où azali ko traumatiser Karine. Pour toi Robin on a trahison, jalousie. Ou ezara peut-être barosalara que non pour que grâce à Karine Mokonzi ce qui ba tangi comment est-ce que c'est important d'abord Marie Bongola aller na citoyen oh c'est na biso Marie Bongola ça les a jalousie mal placé au moni lelo
tomoni couple moko boye batindi mwana mwasi oyo azaka chroniqueuse en plus akoka ando ko samusa na Congo elengi o bande pe en plus abane ko banga Karine Mokonzi naza ko informer yo parce que nga zalaki wana na elengi ya Congo nazalaki na epat grâce mbizi na Congo elengi donc tozwaka mwana mwasi wana musala bande ko musala te oyo lelo yo Glody Diasuka Mike Lokamba formé banini ti ayo simba ba micro wana omoni eloko asalaki na ebite Yazolobaki yaza impoli koleka Karine donc ya lobi ke ngana pelaka makasi kole en plus mobile ne azana sima moni o mobile na sali yango na lobi ezaki professionnel te wazolobaki nga za trosimbelenga pro et donc pro après ko sali loko wana te à partir de lelo na loba émission tout na longo liaza sous proté trosimbelenga na longo lié à partir de lelo ozali sous proté donc chef Mokonzi Fenek et donc le chef ya presse na longo lié ozali sous proté oza tresi amateur. Donc à la qui y a matière na auto à saler donc donc il faut baluka base na kombo ya Karine batindi ba juvenal batindi ba Marie Bongola ba moni ko ka te tika biso moto Pamela Chekola moni ke Karine Mokonzi utiliser pe sous Cynthia Wadol na moni pe Cynthia Wadol atindi ba voice depuis Turquie moni Karine Mokonzi a comprendre ka ba mabe bazaki pembe na ba ko bomé même si na Kinshasa Karine Mokonzi il faut aza toujours maele Batouana balingaki babomaye na Kinshasa donc baza bajalo ya concert na biso Karine Mokonzi oh lelo a sa reine na e ngana lobi Karine Mokonzi na bakse sur 5 ans donc a double mandat donc mandat na biso ya ba chroniqueur en ligne biso to bakse sur mandat mususu donc 5 ans de sous reine Karine Mokonzi régner parce que bitumbo ba ko kangote Karine Mokonzi azane karato bango ndenge bafanda na Karine est-ce que ne ba lo ba linge ça c'est la famille réaction au bomba sali to peut ce qu'il faut te pas na faut te pas Karine tu es pas na bango parce que l'autre monde a marqué bazo répondre même dans les réseaux sociaux et comme que Karine est en danger il y a mutu mo benga bi na poto awa mutu to azaka libre na poto mutu azaka en danger te parce que l'autre monde a Karine c'est comme si azaye moko na poto batu nyos ba comme contre ye est-ce que le nini o celle d'abord que place Karine Aouta, place Karine appelle ça lumière parce que si tu en as si les lots, ouais bah que bah abonné bah quota c'est grâce à Karine. Bah ça dit bon c'est grâce à Karine. Na éviter ce qui problème nini, oh c'est vrai qu'il ne fallait pas solo là ou pas. Mais bango bah sali Karine bon. Oh bah sali Karine, on a le baptême jalousie mal placée. Parce que jusqu'à présent, balobela papa Matondo parce que papa Matondo. Donc comme ma place ou papa Matondo. Tout le monde quel problème? Oh izana no sali que zizani on est entre Karine na couple ono ba kombo couple Masebe. Couple Masebe ba monika que bazu déjà le bandolo ka baneko loka poto et puis baza stable na vie o Karine apesi bango na za ko informer yo le Karine apesi ba to belé ba vie donc bazu déjà le bandeko loka ba monika tellement tu utilisé ba Marie Bongola tu utilisé ba juvenal ba Pamela Chekola simbate tika biso mo to bimara tondi et ko pe ko za monde pe ko soutenir biso mais bango ba moni retomber émission ba moni eloko ekomeli bango ba non j'aime na émission wana o sentir émission bo sali et bimi kaka na bimi na 87 j'aime donc 390 non j'aime. Donc batu balingé que l'axe que Karine Mokonzi a aimé partout. Donc même si on comprend ngo, au moins elle a sali la émission dans l'axe position, na yo comprendre que Karine Mokonzi azam mutuma malam batunde babimisa mabe. Batindiote ou bien batindiote parce que trop mo banga. Un sou batindio yo po yaka le roi na ba janvier na ba biri. Parce que to bana ko le témoignage batu bana mo na biso mabe. C'est ça. Ah tenga ba rotinda ngata. Nada conscience conscience ya kibo moto zongi ba lipe na internet que lumière ezaka mutu eza ba pas moto moko lelo na lo bananu témoignage na ngamoko ezana bato belé babande ko komela nga soutenir ba WhatsApp fene pour aller nous la Karine à chaque fois boy mais bana ça l'émission wana le téléphone ngai bazo benga to féliciter aux tout droit lobby bo solo fenek lobby ya solo vraiment il faut passer son numéro de téléphone boy mais au monde avec Karine Mokonzi la lumière ça prend la lumière donc là on est quoi là moi caméra 1 minute ça va cher internet parce que balolo baki Karine en danger est-ce que na poto Karine cause en danger en tout cas là ça va internet tout au bazar partout à l'étranger au bazar la communauté congolaise au bazar à l'étranger poto eza mututé poto eza ya batu moko to bazar na poto kuna o moi lisanga ya batu o bisonde bakolo poto eza mututu
Karine Mokonzi aza libre ya kotambola partout na poto okende bagarre de midi okende bagarre du nord okende partout oh na château ja okomata okende donc poto eza mutu en plus Europe eza pays de droit pegi du temps omoni na poto exact le roi biso au corrompre la police ou soit yo tellement en mbongo ebele ba toucher au na poto eza bongo te poto eto ba bi valeur ya bato donc Karine Mokonzi aza libre. Est-ce que makambo pe ko sila na ngokati ke ba solo lika kama mosili parce que bat ba linga ka kombo Karine pourquoi c'est peut-être bat pe ba moni ke za façon na bango ya osala mbongo yango la ba moni makambo so esili ba chaîne Karine patika na pe ko répondre ba bona abo actualité so esili ba chaîne na bango ko so ba l'arté mbongo ekota soute na ba chaîne parce que Karine Mokonzi ne muto sala ba chaîne na bango baza na ba vie ebele donc Karine Mokonzi so ka lobi ki atika moi ke ba chaîne ebele ya on a un système tellement na moi YouTube moi internet autant moi mon pied na so na mami tout ça système so teka combo na ye na titre et déclarer mon droit d'auteur et on a siko nombre de mbongo yo kotisa na ndenge aussi te kabola on a Karine kabola Karine tellement YouTube Karine il faut ça la mbongo lokola ba Kardashian lokola ba Kardashian parce que Karine est capable de comme na niveau ba Kardashian na carte internet deuxième ta commission déjà pour des ala de télé réalité zala te Karine Mokonzi mutana télé réalité est-ce que biso to iba qui na internet ba télé réalité rosala biso to iba qui faut un musicien les le comment peke oyami muninga no journaliste nyoso ba Karine Mokonzi nyoso na donc eza moi style mob Karine a même en internet il y a façonna YouTube donc et comme le ba koni fois si ba et comme il est mob so moni mutu ah non ça c'est du Karine Mokonzi donc Karine a comme une marque et a comme une marque ya mob so moni mutu ça la mo non ça c'est du Karine non ça c'est du Karine Mokonzi donc en tout cas Karine Mokonzi merci beaucoup pour pesi bato belé ba vie nga le chef Mokonzi na yo comprendre on a zaki ignoré auparavant et le chef Mokonzi na comprendre que Karine Mokonzi utilisé na zaki utilisé par groupe ya bato moko boé mais conscience que mo motezongi balobi même si butu yindi mingi rumeli donc merci beaucoup Fennec chef Mokonzi merci à maman Patricia Loubelo depuis Paris merci beaucoup à Mami Mola Richie Kapina qui me suit aussi merci beaucoup à Henri Modogolongo depuis Canada Jean Chambaredo ainsi qu'avec sa femme Mami Chamba Jimmy Salvador Chamba depuis Canada Batono Sobo soutenir nga Ami Gongombo vraiment na pesi merci VB Becha Maître Poutou na pesi mbote na Batono so vraiment ba maman na nga ya groupe le fan ya soutien ya Karine Mokonzi bana membre babi bana membre babi yozala na kin ozala na bana membre vraiment parce que bana membre ya na bana poto moi na kin ka pegi titan merci beaucoup à maman Arlette Matoko tantine Sacha je suis là malgré ba menace na bango to lobi ke to kotika te Fennec chef Mokonzi a ko rejoindre nga la lit donc veut dire que nene no sabino bana membre ba tout Fennec Mokonzi c'est notre frère. Il a vite compris que cette affaire est le remords aussi mal à ma boko Karine a la traumatisé te ko défendre atabat marolo bana biso boy mais biso to ta ka référence bisike outil on est là to comme une question na biso du jour to moni abiri on a abiri ça qui émission mo batu ba féliciter yé azaki neutre mais to moni lelo subitement bande on a biso ba on a janvier na même site oyo bazo pekisa o bazo bango ba olinga te balo bana bango mais ba chika pona ba finga Karine Mokonzi pe ba fingi Karine Mokonzi ma bolé ba fingi ba n'importe quoi ba lobi ba n'importe quoi le sur de loba na kata citoyen zaki auteur de base que batu ba bonné ba comme belé est-ce que ko lo ba vérité mo ça la moi synthèse ah net chaîne voilà parce que na moni René Abira lobi ke na papa Masebe mutu asala Karine Karine, ça la site, on a tout baron, ça la Karine. On a d'abord au comprendre, au faire réfléchir, à différencier. N'est René Abir à lobby. Parce que René Abir à lobby que baron ne m'a la Karine. Est-ce que Karine avant un site, on a salamaka ou bien salamarati? Je l'inka ou peut s'absoka au éclaircir bis. Il y a un an au banano. Le Karine Mokonzi bis doit bien à Congo Mikili, car Karine Mokonzi à l'époque qui a travaillé à Congo Mikili. Autre ça, ça là qui a eu transfert mort le plus cher. En plus, Bayo Kananga, Basignara, on a Karine Mokonzi. Quand ça transfert au long la journaliste de mort à Congo Mikili, a déjà un succès. Karine Mokonzi a un élément Congo, a déjà Karine Mokonzi. Karine Mokonzi a été qui est commission en plus élément Congo est banarati. On a grâce mbizi tu ando se cacher voilà.
être ça longo na Congo elengi parce que nga na monter biloko tout ya grâce mbizi na Luanda nga na monter à grâce mbizi être ça longo azwa dame sur le solo ça émission biso to seka ba tala chaîne ezaka kuna premier chroniqueur na bango zaki Karine te zaki Adam sur le solo mais zaki na makambu te Adam sur talo ba lemba donc donc ya ko lemba grâce mbizi ndaseka fene ki tala na ce que tu comprendre era yo zwa yo Karine Mokonzi la baronne yem mutayabi ko sa chaîne wana yem ta façonner chaîne yo kasi na chaîne yo kasi yem ta na chaîne wana nana nganda ko beta ba vie belé sans Karine même si ngai ngazaka na l'autre côté na ndeko na zaki na no côté ya poto na za le loté nga sabona na chaîne wana pona Karine pona yeba Karine ya lobanini même si ngai lelo naza parmi ba abonné numéro 0 ya page ya Karine Mokonzi. So Karine atie live na ina zaka mutali boso ya kotala eli ko ba Karine Mokonzi akoza la créé par chaîne wana te elenga Congo Karine Mokonzi mutu asali chaîne wana ezala yemtu aboko li chaîne wana la vérité Karine Mokonzi eza azu chaîne wana na 10 000 abonnés lelo ba komi na 100 000 abonnés ba pesa Karine Mokonzi merci en plus nga zaka na idée étant que youtubeur étant que na yima monde na YouTube moi nga zaka na idée na ke ko lepsa Karine asa la chaîne depuis na kin nga na ngana za la monter na ngana za la na côté technique na ngana ba Karine toyo kana olongwa po ozo kotisa mbongo Karine za ando comprendre pas parce que Karine technicien te aibi technique ya YouTube ndenge le karaté net biso ngana ndo ba revenu o Karine ande ko kotisa na YouTube ndenge bande ko kata par émission publicité kota l'art de choses kota Karine Mokonzi mutasali chaîne wana ngana to ko lo ba ba internet na parler ba ebeke chaîne wana eza Karine Mokonzi bato ebele ku bando boulot ko chaîne wana ya Karine na yana mère na mo na Paris fene tele mission na chaîne ya Karine chaîne ya Karine elenga Congo bato bando boulot ko elenga Congo eza ya Karine parce que Karine Mokonzi mta sala chaîne wana mta lier si chaîne wana mta coller si chaîne wana to be ngo eza ingratitude moro oyo couple wana basali avec Karine après avoir Karine Mokonzi ko façonner ça la chaîne wana ekomalelo elenga Congo tala leone ba foutier eza image ya Karine bon pour na René na janvier on peut répondre bon ni na komona na même site c'est comme si bazo pelisaka moto ya ko finga Karine c'est comme si bango pe bazo pousser baza parmi bato bazo la complot bazo pousser pour déstabiliser Karine site wana en tout cas nataka émission mo rabira sala ki le lobby hier a changé ma loba ben ton tu vas comprendre le lobby le comme mususu on répondre en janvier na birini na e o basali émission basali ya ko finga Karine devant orchestre à la team Watt mais bango bato basi ba yebi déjà le bazali donc ne bazana ngako nazana tout abira lobaki maloba malamu et puis ayo changer c'est que baza sans position ça et l'on ngana ba baza ni chaud ni froid na vie il faut en a position yo mutubo mbaso babi qui sont pour otombo le boko qui sont contre otombo le boko donc on comprendre position ba place au Kenya ba place donc il a que place au Kenya ça tantôt plutôt ay bate nazala koto yo est-ce que côté kuna ba solution lem su bat ba kotala ngai lem su boye biso moto moni ba revenu to ba retomber oyo le bazana ngo donc bazan nil part ba nil part même si côté bazala ki su ba bois ki si bon ba nil part même na internet na ba émission ba pena succès te ba sara blo malonga te c'est toujours kofinga est-ce que kofinga na été lelo toujours recadré dans son montuté toujours le baka vérité par rapport il y a un site parce Karine Azalaki pourquoi pas que bazwa qui moi terrain d'entente le comme ba clash ba vérité ba songi ce qu'on a minute trouver ba nani songi nani mutamalam parce que to moni frère Nabiso o azam colosite o toujours le bela lelo c'est comme si a commis contre Karine dans tout le bakeka Karine na ngam tazo za la mabe ou bien bateau bazana Karine ne ba oluki la Karine ke ba problème tout ça la paye moi analyse moi te ngana nenga sala analyse bateau belé ba komi na YouTube po atalama il faut accréditer Karine parce que Karine pour na yo comme jalousie Karine aloba ke na lingi les sous moto te pembe na ngai oyo nani a plus équipe nationale na bomi parce que Tressim Belé nga place qui na 4 équipes nationales sort gel show ça azala kaka non comprendre tiens gel yé sorna ce que on a comprendre ça nil part non na mona ke souté na circulation un temps aboyer donc na minute gel show ça nil part et elinko laksa ke batutu ba komina kuna na Turquie ne na so Adol Karine donc ils sont à Karine et bimi kala lelo pona
jalousie moko bimika boye donc tu comprends te son azongi mokie affaire ya Cynthia Wadol et malelo te oui so Pamela Chekola pe abimisu Pamela Chekola so ba tunya soka Karine bango tuka Karine mabe ya Karine et banda kala na ba mona kango te pona nini bango ba vaina Karine des années donc so ngana ko na comprendre lo ba ke Karine Mokonzi c'est comme mutia mabe ka anda comme na poto ou bien ndenge parce que Karine Mokonzi mutana ko sangisa bango malgré tout ngana zala kati na kaza king awa et madame azaki ensembleur na bango rassembleur na bango mutana ko sangisa bango tout lelo yo bongo Jaël a sangisa pe batute ah te Jaël a sangisa batute Jaël ko Karine akei Jaël yem tu ainde ko panza ndeko équipe nationale et Jaël mutaye ko panza makasi parce que omoni leadership babota manango papa omoni na vie donc oza mokonzi oza toujours mokonzi omoni na ba famille so omoni papa pesi mwana kombo ya mokonzi oza toujours mokonzi Karine Mokonzi na vie na ye et aussi maté mutu moko a contrôler mutu moko azali kolo na ye omoni des esprits soki e bunda esprit ezaka makasi yene mutu azali likolo azaka faible ye azana na se donc eza soki des esprits moko négatif moko positif soki ba bunda oyo azala fort oyo azala esprit dire ye azala nde likolo donc Karine Mokonzi esprit na eza dire bato ba combattre na ndenge tout ba kokate bato bazo combattre na ndenge tout donc kibo konzi ba bota mangana ngo ene lo mo fene chef Mokonzi et ça nga bien te no comprendre on te na mona Karine na ba guerre mais bato en majorité ba maman ba papa o ba soutenir ye bato bazolinga ka mingi tu comprendre te ce lolo na moi pour un phénomène wana to ko lo baki Karine c'est quoi en fait les pas naïe donc na bato ba otala biso ba olinga mais bato baza tout autour o bazala na lelo ba s'enflammer mais Karine on zala ka toujours aimer et pas ba cher internaute et pas ba fan naïe pas bato balinga ke mingi bato mususu ba bengi pegi titan je m'intéresse pas de Karine Mokonzi mais makambo ka ke ça langa bien te dans un souci pourquoi est-ce que to ko lo ba par rapport au ça la continuité il y a likambo gel show omoni Karine Mokonzi tala sko bato ebele ngape na sali analyse nango nazongi na YouTube na sali émission nanga na pesi position naza côté ya Karine namoni bato ebele mbango basabone na chaîne namoni bato mama ko bakomo komelanga na WhatsApp ba commentaire en tout cas namoni Karine Mokonzi a vraiment aimé a vraiment aimé mal aimé parce que bato musu balo baga mutu mabe bon Karine baza mutu mabe mo lelo kaso Karine se décide alobi à partir lelo nazui retraite na tiki na YouTube sot na opema to mona ba chaîne belé kangama ya solo dans ba chaîne belé kangama et ça le souté ba lo basko nani et comme asko ba lo be nani po affaire o eza affaire te ba Jaël show ba kokati ba rotika pepe affaire ngote ou bien ba pe na besoka ba étouffer Karine asila ba kokati moni il faut ba sala kaka po ba kotsa ba mbongo na ba chaîne na bango actualité ça belé sur le terrain mais pourquoi pas bazo appeler actualité ya ba message ba kiti na la team wa ta ba lobela ba sa ba analyse pourquoi la so mundori a confi awa l'actualité zotele maté famille tikali ça makambo Karine ne ba doit la si pourquoi pas ba interne ou soit ba chroniqueur après liwa papa mundori famille tikali ndengeni beaucoup ya famille papa mundori pourquoi beaucoup ya ba musicien ya la team balongwe on peut solo la paix bango na bango parce que ba famille ba yebani ba fana place moko ba yebi mari bongo la te ba yebani kana poto po ni ba olinga ka ke ezala ka bon pona komba Karine ezala ka intoxiqué ziko ngana sona osepela ba sana bango bongo po Karine ezala toujours ba kasi lo Karine na ke poto ke aussi ba pesa toujours Karine actuelle Karine a toujours une actualité ba bulaki Karine na ke poto ake aussi on dirait ça la force à Karine to kapo Karine pe bazolo ba ki mambo edingo za kisi ne po mona eza mambo eza kisi te Karine Mokonzi eza yangonde mutu faut ba finga po Karine za toujours likolo donc Karine ngako na conseiller Karine ngana ba mikolo maman pavillon parce que baba Karine Mokonzi na parler te azu parler na gare du midi mikolo pena donc immeuble mbaye moko kolanda bango te tika bango loba ko répondre pe bango te ça là toujours ba live na épave ba nini donc biso ngana peki titon tout ça vraiment na simana to ça na simana yo maman Karine Mokonzi tout ça vraiment na simana yo to ko contrer biso to fingate internet of finga za la so mona ba champion na ba biri ba to cha bango ba opesa ba to ko ba 100 € awa ba yo ka te donc tanon longa janvier ba 100 € ba fina bango ezana ndenge nini parce que ngana no à part non maman Karine nga zo na la na internet ni na abu
et naza parmi ba chroniqueur internet o bazala na moi quelque chose na ba on na banque na za na mambo na épargne kana na moi ba na ba tindela nga ba 500 siko bango ba kenda bazwa ba kenda ba kutana Karine po bazwa sexe bazana nini bateau pe ba corrompre bango ba pesi bango ba nini parce que tout le monde va venir bango tous sur le terrain biso tout le monde va venir bango en tout cas Karine Mokonzi rumela biso toza vraiment biso to finga te un mot de la fin on peut directement internet ya finga et si là internet ya finga za sous-souté donc biso toza na pona yo to saka ba analyse to lobaka toujours bosolo en tout cas mot de la fin na ngai na lobaka na Karine Mokonzi ba internet to balandi biso Fenech Chef Mokonzi est toujours ouvert donc ngana za pe mikolo pona bosolo na yeto ba corrompre ngai ba to ba Fenech ba pesio mbongo ba futiola boye OK loin de là en tout cas mot de la fin na pe na okaki affaire moko ya papa Matondo na ebité affaire à papa Matondo na lelo babi c'est lui qui se sent piqué connaît l'affaire ce que to le bani est-ce que papa Matondo eza Karine papa Matondo est fan siko est-ce que Karine doit lobby makamo parce que tu comprends que maloba papa Matondo ya mute seli que couple Masebe et attaquer Karine ce que to le parce que papa Masebe est vrai ou faux mais papa Matondo et papa Matondo biso to talaki papa Matondo ne muto appuyer muta panzi papa Matondo a c'est là que la paix Karine problème c'est ça papa Matondo a publié papa Matondo a lobby voice to qui est papa Matondo maté image ya Karine Mokonzi mabeka papa Matondo sali wana mais tout ça la ka papa Matondo a lobby papa Matondo a lobby boy Nicolas comme le baka basango papa Matondo a lobby boy bokende ko sala test ADN yango nde problème yango siko nde mama alika mona biso papa Matondo ye pas na poto ozomona te ke onyo soana azape fan na Karine yango pe ezolukela Karine makambo biso na besoin ke makambo pe sila to le bena makambo susu ba funda nde papa Matondo mba misi ba vérité Karine a bato rien à voir na makambo wana oh lelo ba komi o Karine Mokonzi donc Karine Mokonzi to era avant na ba yango bon balo baka kombo na ngaka balo baka donc papa Matondo a lobby boy bossa la test ADN le problème est-ce que bon n'a pas preuve mais papa Matondo muta lobby est-ce que Bozana n'a pas preuve mais ba preuve ba résultat ekobima na hôpital batu na papa Matondo muta ko misa ba okende ba ça test ADN après ba publier sur internet ba lobby non c'est là papa Matondo qui ko bimisaka makamwana ka boy kaka admission que il quelque chose ça va pas mon avis peut-être que quelque part ou on a place on a ba ko la Karine mabe na ebité so ko justifier ni papa Matondo siko ya comprendre que internet qui toko to na biso sans actualité to la mukabo papa Matondo be messi bombe donc papa Matondo lobby ka ba ko ça test ADN toyeba babaka mutaiba makambo ezane maman donc papa Matondo biso problème sur le côté Karine peut lobby hasard rien à voir na makambo wana Karine Mokonzi lobby et le côté papa Matondo lobby mbala mo to moni Tracy Mbelenga amateur atinde moi sina yo banga na ote ba yo kangiso pamba yo banga na ote parce que ba lobby ke vraiment ba même ba tulikolo parce que tout le monde peut pas janvier ba ofinga mais ba la ka bango l'autre aka so tangika comme mutu est-ce que o assir na ba popo teni na tenga la lobby ke moni qui professionnel biso to ofinga te tout ça analyse qui professionnalisme exact que oyo Tracy salaki wana un pro comme moi Fenech Chef Mokonzi comme Karine Mokonzi pro professionnalisme nini oyo comme Karine Mokonzi pro dans le monde internet pour Karine na commissaire Karine Mokonzi pro en plus na solo la nana ba finga trop akangisa ne pe mututé c'est ça Karine Mokonzi a bien internet nezala Karine Mokonzi a tiko kangisa mututé ngazaki na l'autre côté ngando finga Karine na tiko jamais mon Karine Fenech on comprenait que moi men noir mo zaki o finga Karine mon copain c'est comme si rien ne marche mais on comprend c'est que lelo na pesi position na moni makambo boye en tout cas Karine Mokonzi na rosola na Kabose Boulembi déjà na Paris à Paris maman Patricia Lubelo Kabose Boulembi to bande la générique il faut là et Karine Mokonzi pro kata donc à partir de là Kabose est rosozo ngakini ngamoko na filmer yo to bande la générique et comment et Karine Mokonzi pro kata donc à partir de là générique est comme bongo Karine Mokonzi na commission pro parce que bateau to benga ba pro balakisi qui amateur na musala ngo moi chef Mokonzi tant que professionnel et tant que pro
nakoki kosala oyo ndeko na biso asalaki wana te ozala na nsima caméra biso toyebi oza moto asoni na kinshasa obande koleka na tele te mais oparveni kolekisa mwasi no légitime oyo bala oyo honora na buzoba ya internet olobaka bakotisusu en plus Marie Bongola na bêtise marié sikoyo Marie Bongola femme mariée oyo oza na mobali na yo arespecta yo akenda abala yo na famille lelo yo ozo kota na buzoba ya internet yango tolobaka internet kozalaka église te aiza makambo frère mais kalamba ite aiza makambo ba Moïse Mbi ite internet kozalaka kaka internet kokomaka église te lelo Karine Mokonzi doit comprendre que asa la baronne 4 fois la baronne donc on a pessier Romela na ba plus de 5 ans Romela na yo peki en tout cas il faut na féliciter ba yo bengo sankarate ba yo bengo pe mukalate lo nga ne bazo benga nga biso to waka wana kaka donc to la faire on ningi to on a besoin pas faire en ici là on a besoin pas faire en ici en tout cas non féliciter peki titan au garder toujours position aux até locaux la batu mususu oza koto yo en tout cas to moni ba menace o ekomela ki yo na ba téléphone na bana musu ya bandal ba ko maloko ba menacer yo pour na affaire en tout cas peki titan merci beaucoup pour na biso ko to za ki yo tikala ki yo moko ozaki yo moko olitaki toujours pour na concert na biso oyo bato ebele batika ki bakanisa loka côté ou bakei ba kopesa balaki ba mbongo me bazui pété mais peki tino gardaki toujours position na yo bako balinge ba comprendre yo ba pesa ba mbongo nga na moni o nga na tozalaki na yo to senti ba pel peki titan pesa position ba mbongo ngoyo mais oboyaki kopesa ba mbongo oboyaki ko ba là pour na changer position en tout cas félicitations na yo peki titan je suis un vrai de Karine Mokonzi peki titan Rumela en tout cas nga pena rejoindre na combat tozana vraiment pour na toujours bon solo en tout cas merci beaucoup na yo vraiment ou l'accès vraiment za moninga malamu ba ba kena tonga pasi moko boye na ba cher internet ba c'est to banana Karine ni Jaël ni janvier les années 2015 na kaka cameraman na biso zwango ba mona OK biso zara ba to kala ba série oyo janvier azate ba série Jaël ati au moins ne Karine ngazala yo motalango moi ba série oyo les gens pour l'accès je suis un vrai je reste un soldat donc awa yo ebi awa wapi oza première jour Karine banda RTGA wana sko ba manike bazali to na grâce te moka onga na yebaki na kufana wana sko janvier na komi kosala ki mukalate wana janvier na nous tozuye na nous te et on a l'explication j'en fais que je suis un vrai si je défends Karine aujourd'hui un représentant valable je suis vrai Nazamu Kalate je suis un vrai de Karine donc c'est ça mot de la fin mot de la fin na pesi kaka na esi ba internaute to batenir nga regarder batenir biso regarder parce que to zaki wana pona koloba toujours bo solo donc ba internaute to o bolinga nga le chef Fenek Mokonzi lelo na comprendre vérité na comprendre bo solo pour na auto alinga commenter auto alinga pesa nga ba conseil akika na page Facebook nanga komi Fenek chef Mokonzi page ou soit na Facebook nanga propre komi Fenek Mokonzi Fenek chef Mokonzi numéro de téléphone nanga eza plus 243 963 95 21 donc plus 243 963 95 21 Instagram Fenek chef Mokonzi officiel ba et tout balanda ngal chef Fenek Mokonzi vraiment donc nazaki wana merci ba la membre na ba balobi mikolo yo base nanga les amis de chef Fenek Mokonzi kaka lobby na botu basalinga staff mbala moko na kata London ba Fenek chef Mokonzi zali to minenge mona ngani basalinga groupe na London pa mama Arlette Matoko les amis de chef Fenek de Mokonzi na kata London na Tottenham ngai ngaba staff na Tottenham babi yoza un vrai au combien vrai ya Karine Mokonzi en tout cas le vieux Teddy Monzele mon vieux a dit que c'est le motema maman Clara basali 15 ans ba aussi la Facebook moko bachanda mo de pasté en tout cas bato tout ngai to mambu ya de London inspecteur Miguel Mbongo de Salon Interstar na surtout ngomoko Lusamba Chico Simisi na je pense ba fan tout ngai vraiment na mondi bongo bivence de yomo na bateau tout soutenir ngai elle prend banzuta petit temps en tout cas merci na yo vraiment pour l'émission ba tenir biso regarder tout ça qui wana pour na koloba toujours bo solo pegi. Merci, c'était la Fenek chef Mokonzi. Quant à moi, je dis un grand merci. Nabachan Internet, nous sommes vraiment soutenir Peggy Titan.
tozali vraiment wana pour na ko édifier bino pe pour na ko pesa bino musala kitoko vous allez komona a vraiment ba insulte les alaraté a les attentes le baki analyse sur le net tozala na ka pour na otala ba le ya ezole kanaka sur internet. Un grand merci à l'équipe technique qui m'a accompagné né nazo senga na bateau tous vos dans 4 coins du monde vous avez besoin de na mbongo na bino na Angola bokene na agence FDA pas Fabien de Bito na rue Dublin numéro 18 à 1050 wana na Bruxelles soki bolingi bozo numéro ya Paris ou bien adresse à Paris bobenga kaka numéro aux affichés na écran na bino na Congo température vraiment on bozala vraiment hein vous en a plaisir parce que Fabien débute à fond la porte. Merci beaucoup à Igor Mintou, Richie Capine la R9. Un grand merci aussi à mon vieil Otto Zengamambu. Lui on l'appelle Otto Zengamambu, le véritable Irlandais, triple nationalité. Si je vois encore Karnakata Irlande, Patrick Abilan Fouamba. Babi Adam Misik, Adam leader. Na bato baranakati moi na ya Irlande ya solo mon konzaba na Irlande Patrick Abila Clairement Boula le mignon garçon de Paris le bébé fait quelque chose se prépare donc je dis un grand merci aussi à Ami Gongombo mon konzaba ainsi commune boza vraiment ébélé Jean Chambaredo Chale Chamba l'appellation bien contrôlée boza ébélé son ami en tant que maman Arlette Matoko tantine Agnès na États-Unis maman nanga Eugénie Kassai na ba mère nanga na bango na kati ya bana membre ba mère nanga msuna na bango na kati ya groupe à soutien Karine Mokonzi basé belé majaki watu na betola masaka pondu Majaki Watunda na Paris, na pesi mbote na mon vieux bébé chat na Belgique. Vraiment nazan na batu belé songi na bandi kotanga awa, na bandi otanga maman Rosette la fleur d'Ambour. Merci à toi pour l'espace oyo. Merci pour la confiance au pesa pegiti. Je pense que malembe molo toko mara place tous en besoin tokoma. Merci beaucoup na bana poto nyonso o bozo soutenir ngai. Au besoin en Italie, au besoin en Irlande, bois en Finlande, bois en Moscou, bois partout dans le monde. Donc, na pesibino na bana ya Angola, na bosanité bande konanga, y Afrique du Sud, à Christian Bola, na pesio de bateau tout vraiment. Au vous allez soutenir Peggy Titan. Merci Nabino, Mère Fashion de Nantes. Je te dis un grand merci. Mamie Mola aussi, un grand merci. Donc, vous avez vraiment ébélé. Je vous dis au revoir. Bon week-end. Mon atier, botalelanga. Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois Congo température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo température TV. Congo température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Congo température. Et y a Congo température.